Mbote na bino nyonso, mbote na bino nyonso na banza bozali malamu. Voilà, ngai mama Linda Kalume na zongi lisusu. Lelo eza pona kobanda lisolo ya bokono mosusu comme toujours. Na bandi organe ya sika, organe wana ezali le foie. Alors maladie ya lelo en tout cas na kopesa ngo bongo maladie ya mafuta na foie. Foie ezali organe vital, biso moko toyebi que vraiment to monaka ba foie ya banyama ndenge ezalaka, ezali ndenge moko na biso batu foie ekozala na poids moko ya 1 kg 5, 1 kg 4, hein, donc voilà, ezala ba fonction ebele esa biso na nzoto na biso. Foie esungaka biso na digestion, foie yango muto esukolaka makila na biso, eza lokola filtre moko boye ekabola makila ya kitoko ezali na biloko ya propre ekende esungama na kati ya nzoto. Foie kaka yango esungaka biso to lutter contre ba infection. Donc foie eza na fonction wana na nzoto na biso, yango soki ezali maladie et kotungisa bomoi na yo. Na normalement foie ya mutu normal esengeli ete eza na mafuta te. Mais pour pas mon appel que foie ezali en bonne santé, il faut ezala na mafuta te na kati. Mais soki sikoyo na kaya lelo tozobeta lisolo oyo ya foie o ezali komi na maladie ya mafuta kolongola masanga po toyebi ke mingi batu bakamona kaka so mutu abeli maladie ya foie, il faut ezala associé kaka na alcool comme la masanga mingi. Mais ya lelo nazo banda maladie ya foie neti oyo ezali bokono ya mafuta na foie kolongola masanga te nanu. Alors bokono wana ezwaka mingi batu oyo bazali na mwa santé, mingi batu bazali nzoto penza minene to ba o bakalifiaka neti ba obèse ezwaka bango wana. Et aussi soki sikoyo mutu ozali na mais soko ozali na premier stage, première étape ya bokono wana, en tout cas soki basungi yo malamu ekokozala ekokende penza et prolonger na mbeba te. Bon sikoyo omoni sikoyo soki pe na foie na yo ozali na mafuta mingi na foie okozala na risque mingi o développer maladie neti diabète, hypertension, tension komatana, maladie ya barin. Kombo ebi masolo na sina beta maladie ya barin mais mamaka mingi na ba maladie mosusu. Alors déjà soki déjà ozali mutu ozali na diabète par exemple, obaki lisusu maladie ya mafuta na foie ozomona ke okomemana okozala na risque pe ebele ozwa maladie ya motema sikoyo. So tozomona ndenge sikoyo bokono moko ko inclure ba organe ebele. Mais en tout cas soki emonani avant et que osungi yango olandeli yango malamu okomona okoki ko vivre vie na yo normal, problème ezate. Siko maladie ya mafuta na foie ezala ba étape ebele. Balobi biso vraiment na mokili ndenge toza boye ba adulte en tout cas biso nyonso tout la majorité en tout cas tozalaka déjà na mwa ndambu ya mafuta na foie na biso. Na yango mafuta wana babengi yango premier degré. Donc premier degré ya mafuta na motema. Yango na mafuta na foie na biso. Donc sikoyo soko komi sikoyo na deuxième degré ya mafuta, donc komi ke ozali na mafuta na foie obakisi lisusu kovimba, donc foie sikoyo komi inflammé. Ozomona o babengi bongo inflammation ya foie, hépatite. Omona foie komi inflammé en même temps ozala mwa mafuta. Sikoyo soko komi na 3 wana fonctionnement ezana ngo normal. Soko komi sikoyo na 3e degré ya mafuta na foie, omona sikoyo foie na yo eza inflammé, ezali na mafuta et puis ekomi kozoka, ekomi ozomona tout autour nango, ekomi na ba kozoka, ekomi mabe mafuta ezomona na neti par exemple na kopesa bino exemple ya foie ya image moko o ezali awa nazoya. Siko ozomona que foie na yo ekomi kobeba déjà bongo. Siko na 4e niveau, na 4e degré ya kobeba na foie o babengaka cirrhose du foie. Mais o ezali cirrhose du foie non alcoolique. Donc cirrhose du foie, donc ebebi foie sikoyo ekomi neti boye na lakisa bino image oyo. Oyo ezali image ya cirrhose du foie. Même te soki ezomona na malamu, image ezali voilà. Oyo ezali image ya cirrhose du foie. Botala kaka image mususu oyo sikoyo ezali image ya foie moko normal. Botala kaka différence nango. Siko soko komi na niveau ya cirrhose du foie, elingi koloba que foie na yo ezo fonctionner lisusu malamu te.
okomi penza kokende na nzela ya mabe donc live fait liande balobaka en anglais oyo ekokomema pe na cancer ya foie. Voilà, sikoyo awa boye na lobi nasina leki ba page no stwana eloko nini sikoyo ndenge nini bato nani banani bazali à haut risque eza na ba groupe bazali à haut risque pona ko développer bokono oyo ya maladie ya mafuta na foie nasina lobi bato bazali santé bato bazali obèse bato déjà bazali na diabète type 2 bato yo babelaka déjà hypertension bazali prédisposé bazali à haut risque bato mususu ezali bato oyo bazali au-delà il y a 50 ans bato basi bapusa na mwa âge eza na bato mususu ezali na ba oyo bazali na combinaison donc azali na abelaka diabète azali na hypertension azali pe obèse donc métabolique syndrome o babengaka métabolique syndrome ezali association ya ba maladie wana misatu. Donc ozomona déjà que kana ye eza déjà aza prédisposé déjà pona ko kende na nzela wana na bato ba fimaka mingi bazali à haut risque. Diagnostic nango en tout cas okende tango ozomona ba bilembo d'abord avant na kuma na diagnostic ezali ba symptômes ya maladie ya mafuta na foie d'abord okoka pasi comme foie ezali côté droit en dessous il y a rib cage donc au moins nzela wana des seins bon et pesa nga minute bolimbisa ngai vraiment bozwi occasion ya komona foie normalement ezali boye naza na dessin oyo pe lisusu bomoni etendi oyo ya likolo oyo ezali diaphragme oyo ekabolaka thorax na abdomen sikoyo foie ezali na se ya diaphragme wana côté droit donc elembo symptôme ya keno oza na problème ya mwa fa ba symptôme ko banda na pasi na côté droit wana. En même temps, so kozana pasi kuna okomona ozana ba fatigue moko zo comprendre te kokonda ozo perdre poids sans ko comprendre. Ozomona soki sikoyo osi okomi na niveau ya cirrhose du foie wana okomi déjà jaundice esali yo surtout sokozali poso ya pembe okomona na penza jaune biso batu mwindu bokomona mingi na misu le blanc des yeux wana ekomi jaune na la pomme de main ekomi jaune na la pomme ya makolo na yo ekomi jaune na bisika nyo surtout ya ba couleur oyo ekokomona na jaune wana sikoyo diagnostic bakosala diagnostic nango déjà na kotala moto akokoyeba déjà bakosala test ya makila basali scan ndenge basalaka ntango oza na zemi batala ndenge surtout bamona monene ya foie na mabe nango bamona ndenge ya kosala traitement nango mingi toza vraiment na traitement te ya maladie ya mafuta na foie traitement comme tel ezali te ezali mingi kaka bakosoigner kaka soki oza na diabète bapesi yo kisi ya diabète ya hypertension soki makoki ezali bakokolongola foie baremplacer foie mosusu mais nakao bakokokata soki par exemple mamoni yo ozali nanu na niveau moko ya likolo bakokosala yo opération po foie ezali organe moko kitoko mingi ebotaka lisusu et se régénéraka donc foie ezali vraiment organe moko ya mapamboli mingi ata bakati yo je crois 45% bakoko ozongisa 6 mois après soki bakati yo yango komona 6 mois après foie wana eboti lisusu vraiment yango wana na ngana loba pona soki déjà basi bayebisi yo ke ndenge ozali boye ozali na étape ya liboso donc ozali déjà na mwa mafuta ndambu nde nalobaki na première phase ya maladie ya mafuta na foie babi koza déjà na mwa étape wana déjà ezali très important on changer style ya vie na yo po ekoma mabe te neti o bandako o perdre poids so za munene makasi o kitisa mwa poids o lia malamu o salaka mwa ba exercice o tika komela makaya so komela makaya o tika pe komela masanga naka oyo masanga ezali na base ya mafuta na foie te mais so kozomela masanga o ko aggraver situation ngo en tout cas bande ko lisolo alelo yango wana na banza vraiment bo comprendre ngai na banza toyokani soki bozala ba commentaire ya kobakisa ezala en tout cas boko bakisela toujours mama Linda tozali biso nyonso to awa pona kosungana en tout cas mbote au revoir et à la prochaine bye bye.